Elle était comment? Elle vivait avec le 3 à la fois dans ces cas. Elle vivait avec Moïse Mie, avec Ben. Et donc, il a crédibilité. Une vie sérieuse, une vie qui se respecte. Société n'a papa bango to bande ko na bango nyoso to ba na bango réseaux sociaux té pendant mambo ya Eliane pasteur Moïse tango yina ki to mona ki vidéo ya Eliane oti ko bima bazo fiancé ba fiancé ba tie kuna nzemba pasteur Moïse Mbi. Moi je ne sais pas ce qui les gars rango azanga ki inspiration aketa ka nzemba mbanda bon fiancé ki moi na juin ya année passée. Ok, juin ya année passée. Pendant ces temps, pendant ces temps, Pekaka, Azaki sous la relation na ya momo, bino bomone makamboana te. Neti boye ba mambom sous ce bima ya yona pasteur Moïse donc toro momo na neti qu'on dirait au créa qui na aura rabeuse. Pour humilier na aura pasta. C'est quoi au juste? Obimise ba vidéo fiancé bima ki ba vidéo ya momo bima ki ba vidéo même ça so fiancé. Yebisanga après o memela biso sous nini. Pour moi, de la pasteur Moïse, mais c'est parce que toi, Eliane, Oyaki, na télévision, c'est que non, l'Éternel m'a touché, je vais sauver des âmes, tu veux sauver des âmes, mango, na marambo mort, il fallait prendre ton temps. Finalement, ce qu'on a fiancé, on a besoin qui n'a eu. Oh là, c'est ça qui est au baga fiancé. Et pendant ces temps, il y a garçon à mon été qui aux allés fiancé. C'est que garçon n'a pas été au Lukaye, pas au Lobaki, Eliane aux Andumba. Kaumbela na se yango na tuta tolote yango na sala fierté na loboko na yango ya yango nyonso ekoki ae ae Bonio se coquio Ona nyoso Oza kosalilanga Alleluia Esengo nange komilo yembo Na yeko kubisa yo Musika Zambe ya bofele Mobali ya bafeve yaya Molingo na yo na motema na ngai Impossible à jamais tant que je vivrai Nakobana koyebela yo Kokumisa yo Omoi na nga mobimba Na mokili oyo Yesu na ngayo Namoni moto te Oya kokaki kokufela ngai Bonga na zuwa bobo Ata papa nanga kokaki kosala ngote Mama nanga kuta koboya na ye Oui c'est vrai Yesu okufela ngai Opesa nga bobo Yesu na ye peli Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire.
Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, Yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Voilà, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, vous, chers abonnés de l'émission Parlons-en. Voilà, je suis Grâce Souzou, le garçon des Gourdijeunes sans microbes et jamais infecté, garçon bio et bourré des talents. J'ai dit bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Vous êtes partout dans le monde. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Océanie, vous êtes en Amérique, vous êtes en Asie, vous êtes en Europe aussi. En tout cas, merci beaucoup parce que vous continuez toujours à vous confiance. Nanzela ya kolanda ba émission na biso, nanzela ya ko s'abonner na chaîne Nabiso Ezabongo Exemple Télévision. Voilà, je profite de cette occasion pour dire un grand merci à tous nos sponsors. Là, je pense à Yannick Chamba Godson, Yannick, en tout cas, merci beaucoup pour Ndenge Oza Kotika Exemple Télévision. Et je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle les Mamami di Djogo. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Jules Monamputu Igete Kamanzi. Je pense aussi à Jerry Zinga, en tout cas big up à toi. Pourquoi ne pas faire un clin d'œil à celui qu'on appelle Roger Mawanda, Nakati à France, précisément Nakati Yaren. Un grand merci aussi à mon caméraman, Oaza toujours Wana présent pour que Pesabino ba image Kitoko Bozo Sonanda, que c'est grâce à mon caméraman au nom de Deo Maf. Alors pour aujourd'hui, une émission Nabiso Parlons-en, nous allons parler d'un sujet très délicat. J'espère que les youtubeurs, les youtubeuses, une fille qui vient de passer à la télévision au nom de Luna Rebecca, au nom de Rebecca Luna, non, Eliane Mobali a présenté la télévision comme étant son fiancé. Aza fiancé n'a été à piquer Mobali naye. À piquer mobile. C'est de ça que nous allons en parler sur ces plateaux de l'émission Parlons-en parce que awa na Parlons-en to lobé la rakarande makambo donc awa ne penza to ko lobé la likambo na parce que to moni ba parents ya garçon ba lekina ba parents ya Eliane pona ko lobé la likambo yango ba lobi que non Eliane aza fiancé à moi na bango machin en tout cas restez toujours connectés, c'est avec ça que nous allons parler donc c'est de ça que nous allons parler, voilà. Et là je vais demander à mon caméraman avant Toto Banda a la biso image il y a Luna Rebecca Oyo à Banda Kikoloba qui na émission ou a salé pour dire que Eliane a piqué mobile naïe et moi je vous retrouve tout juste après. Une femme, on la voit présenter à notre comme étant son fiancé. Et puis la mère de Ben a dit que fiancé il n'a pas qui depuis ce qui joue l'année passée. Dis-moi, elle était comment? Elle vit avec le 3 à la fois dans ces cas. Elle vit avec Moïse Mie, avec Ben. Mais vous voyez qu'ils ont cette crédibilité. Une vie sérieuse, une fille qui se respecte. Voilà, nous voici des retours sur ces plateaux. Boti comme Landa image Oyo. Ndenge la fille Aza Kolobake Eliane a piqué mobile. Namon n'a pas commentaire, il y a certaines personnes qui disent que la fille Azo Luka buzz et tout et tout. Moi je connais très bien la fille, je ne pense pas qu'il y a Azo Luka buzz. Je ne pense pas. J'ai eu à parler avec la fille. À PC explication claire. Nandenge bayeba nana mobile. Je sais pas, les gars à lundi Eliane parce que la fille Azana buzzy pas lingi amisale la kaka combo ou comment. Parce que la fille Azana intérêt moroté il y a kokosa. A kokosa pourquoi bino ba boza ko s'attaquer na c'est vraiment mignon sur toi lobby Azana no mwana mukie oui. Azotia vi na en danger, peut-être que mobile mso koka ki koya alingaye et tout. Par rapport à Marambo Yasobim, ça qui est maladie et tout, qui créé des problèmes dans la vie de couple un jour. Oui, tu as été. Mais hier, à l'équipe de la télévision, parce que Eliane a fille à la télévision, l'équipe de la télévision, parce que les Cambouana est choqué. Parce que la fille, quand elle a la télévision, elle a maladie. Oui, elle a maladie, elle a maladie. Pour un garçon, Babo qui est maladie pour un garçon na poto. Alors pourquoi ba garçon poto boya pe na Kinshasa pour na ko s'aventurer boya na Kinshasa pour na ko abuser na ba fille et après bozonga bo ke sa ba mamna bino mususu. Ça n'a pas de sens. To kanisara peut-être que nous autres en mobile ezalaka nango na valeur te ako baiser n'importe quelle femme ya lingi non nous autres en mobile pesa besoin de respect. Ils ont besoin de respect.
tolobelara mwana mwasi soki ayebi mibali ebele aza sans valeur. Non, bon alors mwana mobali. Tozo charge wana tokitela ngora bana basi to bosane ke biso pe mibali to na besoin de valoriser nzoto na biso. Ozaki na poto bolingani avec la fille, au promettre ba mambo belé oye Kinshasa, bokutani bosalo esengeli bosala au moins na mobali basalaka. Et puis après ozongi poto or ki ozalara na ona relation na fille moko boy aza na succès na internet, azo sala buzz na combo ya pasta. Allez, yo pona yo eza nango normal, donc ceux qui peut-être yekutu nani Rebecca abimi na télévision par le bango et bongo ba autant susu yo ozo sala bango ba même tu viens ici au baiser bango et après ozongi non na poto pour nous dire que non ozaki déjà na fiancé na yo. Attends mino mo kanisa ki loko apotongo et comme lola loko apotongo comme soki nini vu que là-bas bozana mambonyo surtout ya bien donc bozana mino na droit ya koya ko sakana ba fille. La fille a pleuré, tu sais l'équipe bon ça parce que ça lui est choc. Comment on a qu'endenge à expliquer les solo est aboyé. Ba yeba nana garçon, ba sala bolingo, ba solo laka azana ba preuve couteau. Il y a ba conversation là bon avec les gars. Alors quand ndenge zalara a bêté la copine na moko boye les solo copine na proche ndenge bazalara na que non, je vis avec un gars au nom de Benjamin, tout le monde l'appelle Ben et tout. Azoya Kinshasa awa garna nga to lingana fort boy ba projet kuteza tala abeteli master nae. Et master nae akini ba master Kinshasa pe zo eleka akei ko boa ke la muninga malade pour que mobali wana tanga ko ya akutaye na malade na nzoto akutaye pour se ya ko beba akutaye nzoto za ko beba pour kasala nini aboya ye. Je ne sais pas ce que la fille pas longaki tant soupe ben ayaki awa moni peut-être qui fille en opé ndena ndaki moni lena ndena moni nzoka ndazane bo nzoto neza boy yango sali ki a considérer relation na ina Eliane parce qu'elle a déjà tempé hôtel la vidéo ya Eliane a mona que non Eliane pas en aye ba systématique eza nango kitoko ba camarade ya Kinshasa moninga beteli o lisolo na ye. Ozu na opéculaire okende kwatulu obo ke la mninga malade obebisela ye libala na obebisela ye vie na ye. Est-ce que ça a sens? Est-ce que ça a sens? Et toi tu viens au lait yako yebisa so linga la fille te. Yebisa la fille que non, moi j'ai ma relation, d'ailleurs je vis avec telle fille. Au yebisi est vérité au lieu que ozongi na opoto, ozaki na kini awa bozaki na fille a ozaki tan kozala na ensemble et après tu retournes chez toi, otiki la fille na confiance. Ozongi na yo or que ozala na relation na yo officielle o ba parents na ba yebi o famille moi so na pe ba yebi ke yo vivara na ye. Et puis na kende siko na côté ya l'égard na ba famille na ye. La famille aussi bazana bango pe culoté. Baleki na bango na télévision, je ne sais pas de soka koki ko aider biso attirer biso image oyo ya ba parents ya garçon wana ndenge bazo loba pe aisément que non mwana na bango bakendaka ko fiancé depuis l'année passée au mois de juin. Même so aider koki ko aider biso attirer biso image et moi je vous retrouve tout juste après. Biso to yebi égalité. Alors tozalaki na papa na France mwana yebisi biso ke ezaki akomaki na période ya s'engager. Alors ayebisi biso ke naza na fille moko lera yaki vacances awa bakutanaka na ye batikalaki bani bazosolola tout ça en attendant à étudier bazala vraiment bayebana bien ye tokei na papa mwana yebisi biso ke naza na fille moko nazolinga ye makasi na kopresente bino fille wana après abimisi bafoto na ye alakisi biso mpe tosepelaki na mwana mwasi après directement abengi mwana mwasi na présence na biso tosololi na ye nde ngai na papa tozwi abien toye na Kinshasa tokei na famille ya mwana mwasi tokuti mama na ye na papa na ye oyo ozo tolebele tuna papa na ye na mama na ye bawa papa Daf na mama Rachel
Bao bafani. Bao na mwasi. Ezalaki année passée na juin. De toke pa na bango. Naza pe na ba photo, je tokendaki pa na bango. Alors on fait ça comme ça va. Alors toke pa ba mwasi, tosolo na bango après toke. Là on a voyagé, on a besoin de 2 semaines. Aux gens la zone de papa a sendaki biso a vu to solo makabo na mon côté. Tout ça lettre la demande de fiançailles. Papa sa lettre, na une lettre, na ko pesa ba bote ya mwasi. Ba recevoir ngana ba ndeko na ba lettre na ma famille là yi. Voilà, merci beaucoup à toi de Oumaf pour na mosala kitoko. Tozongi na plateau na biso. J'espère que bandeko boti kolanda image wana ba parents na maman na bango azoloba ke non. Moi na bango zaki na poto abeteli bango lisolo ke aza na fille moko boazo linga mingi et tout et après aye awa ba ki ko fiancer la fille. Yo maman mo boss na ebité ba maman on dirait ba balanda na bango réseaux sociaux te na papa bango to bandeko na bango nyonso to ba na bango réseaux sociaux te. Pendant mambo ya Eliane na pasteur Moïse tango yina ki to monaki vidéo ya Eliane outi ko bima bazo fiancé. Bon, fiancé, bah, tiens, qu'on a dit, pasteur Moïse Mbi, et moi, je ne sais pas, ce qui, les gars, rango, azanga qui inspiration, à qui t'as rendu mbanda. Ye, oh yo, bolingo nanga, ah là, c'est bag. Bon, mon équipe vidéo, on a été. Bon, fiancé qui, moi, na juin et année passée. Ok, juin et année passée. Pendant ces temps, à Ubaouta qui confiancé, nous, mon monnaie, ma camouana, n'y en sont tout. Pendant ces temps, Pekaka, Azaki sous na relation na ya momo, bino bomone makamboana te. Quel genre de parents vous êtes? Boza ba parents ya modèle nini? Boza ba parents ya modèle nini? Et puis famille na bino un modèle nini? En fait, c'est quoi? C'est comme s'il y a quelque chose qui se cache là-dedans. C'est comme s'il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Non, bino bomoni na bino nyonso to anate. Boleki na bino pe na télévision. Et puis boleki na télévision pour bolak sabatuke. Na ebité pour bolak sabatuke. Ata moi nango bolobiki, ata moi nango ba sambwisi, ata moi nango bona bobiso to lingeka bolibo bolakisa biso ke bino nde bolingi moi nango kaka bongo. Et puis Hélène Kindumbango ya modèle nini nga nga pena na kamwaka. Et le master nga Tupac Baréon. Nga na kamwaka. Kindumbango ya modèle na makambo teso bima boye Eliane en tout cas okomo pousser biso to senga pasteur Moïse Mbi pardon neti boye ba mambo sous bima ya yona pasteur Moïse Mbi donc toro momona neti qu'on dirait au créa qui na aura buzz pour humilier na aura pasta toi et ta famille ba fouta bino combien Olingi omisala, tu veux te faire un nom ou comment? Parce que ma envoyé na ya momo eza down obité na ya na sujet mususo memela biso fiancé na yo. O memela biso fiancé na na télévision po biso to sa nini. Et puis ba parents ngo na ebité. Hein? Boza ba parents ni bovanda na poto nini, ba parents africains. Vous acceptez ça aussi facilement. Bon, l'équipe na télévision pour montrer au public, pour montrer aux téléspectateurs que non, bisonde to lingi moi na o bisonde to sali boy. Pourtant moi na ngo boy bozonga non si ma botala non parcours à moi na ngo. C'est quoi au juste? Obimese libiso obimese ba vidéo fiancé bima ki ba vidéo ya momo bima ki ba vidéo même ça so fiancé. Yebisanga après o memela biso su nini. O memela biso lisusu nini parce que tozo comprendre te. Internet on comme o ya la muki aina likamune o ya la muki aina likamune finalement c'est quoi au juste? Pour maman nous se tourner tout autour ya Eliane. Pour maman de la pasteur Moïse, mais c'est parce que toi, Eliane, oyaki na télévision, c'est que non, l'Éternel m'a touché, je vais sauver des âmes, tu veux sauver des âmes en haut, il fallait prendre ton temps. Ko sauver ba âme en haut ya yo, likambo bima boye yo, finalement. Finalement, tu veux nous faire quoi? Otabiso na trouble et tonini. Toye ba lisusu te,
toloba likambo nini yo moko kaka moyibi donc tu es une fille audacieuse oza ko se permettre na makambo ebele oza ko se permettre na nyonso juste pour de l'argent juste pour de l'argent juste pour de l'argent juste pour ça la buzz au sambuseli biso ya momo aneti nga personnellement mambo yo na momo na ndima ngo lisute na ndima ngo sute oyo komi ba connerie et comme ba bêtise et comme ba bêtise finalement ce que yo na fiancé wana bosuki na yo wapi oh là tu sais que au baga fiancé pendant ces temps les garçons a mona été que aux allez fiancé c'est que garçon na peto luka ye pa ya roloba ke Eliane ozandumba tango oloba ke ya momo longoli so bazemi donc c'est que ça peut bazemi mususu pe oyo zwa libanda okosela ka ya momo okosela no ka ya momo omoni ke te na minute ngana na yende kombo bazemi na minute na zi Joanna ane na makambo te sina ke kosela ka ya momo OK pe pa ya momo abi bo robota te bo bakula boke bo bakuli makambo na wezo simba to moni ke lingo bala motema pembo bala likambo na muna na mutute ça n'a pas de sens tu pouvais relater ton histoire à ton mec et ce qui peut qu'à entre bino et ce qui peut qu'à entre bino et ce qui qu'à entre bino et puis belle famille na je ne sais pas belle famille modèle est-ce que boza quand même na ba conseiller boza na ba conseiller bato bazo conseiller bino est-ce que bazali maman boza maman mukolo za papa mukolo vous vous permettez de passer à la télévision pour le maman mbo ko ça va tout passer ye benango azana bande côté c'est vrai muto pa ko zala na réputation mabe muto mo boy pa lingeka bongo 8 boité mais na minute so likambo za na moto et ça nous moto vous vous permettez de passer à bon miko tsana mnoka na kati ya buzoba bon miko tsana kati internet ça mona buzoba oyo elanda bino ba parents ya benango bo assumer yango comment on a bino bongo emona na ke bozana très bonne famille vous avez étudié alors bozonga nanu batu nanu bozonga nanu batu nanu qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Je ne sais pas ce qui est lié à ce qui est un collègue, ce qui est ma délivrance, ce qui est nini, parce que mambo yo so salana, je sais pas moi na orosuka ma be na mambo yo so créé oyo. Orosuka ma be makasi. Orosuka vraiment ma be. Je profite de cette occasion pour dire un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent en ces moments au bazo continuer Kolanabiso jusqu'à présent. Là, je pense à Grâce Widi Mayaba Grâce. Je pense aussi pourquoi ne pas faire un coucou, un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Medika Bambalou, que ça appelle en urgence. Et pourquoi ne pas penser aussi à celui qu'on appelle Kevin Inyongo depuis l'Afrique du Sud, Aris Ngyombo depuis l'Afrique du Sud, Maman Daliana Delia Bope depuis le Canada, Jonathan Gana depuis le Canada, Galileo Persikatele, mon vieux Didier Kuramadou, père double na Katia Canada, bambote na bino yango wana. Ba image yango na bozo mona. Yo soi-disant olingo sauver ba âme. O sauver ba âme yango na kindumba na yo zo tika te wana ndo sauver ba âme. Tu es hypocrite. Yo ko sauver ba âme te yo oyende komiteka. Oyende komiteka oyo otalisa taille oyo otalisa bassin oyo otalisa poitrine oyo otalisa biso choko oyo otalisa biso posono wana ya produit. Ben oui, qu'on se le dise. Exemple nini oyo oza poso sauver ba âme. Exemple nini oyo o sala. Exemple nini oyo ozola kisa pour que o sauver ba âme. Exemple nini oyo inisa biso ya momo na biso banzembo na kitoko neti album ne oya kitoko na nzembo ne mona yo rango chaque jour titre na ngweza na nzela na banzembo bato kitoko ya momo ebimi yo tellement lobe mambu no ya mabe ya momo bato musu ba mo zape or que banzembo kitoko eza na kati neti nzembo no na nzela nanga nakutani na Yesu yo na nzela nanga liloba na yo ekomi mwinda
molili ya libota nyonso elungwe ei soyo Yesu e nazalaki nanga moto ya masumu e nakutani na ye lokola Saule ei Yesu oyo Yesu e liloba na yo ekomi mwinda e nakutani na Boaza vi na ngai mitema ya bato efungwameli ngai ei Yesu oyo Yesu e banzembo ya momwa kitoko tellement yo yaki na makambo na yo ya mabe oloba mpo na pasta bato bakobataka Joana frappeur des femmes nzembo nete oyoka te totiango à côté ok yo za basije na ebelebele ana baparcours ebele si baba fungula motema no bamibale oyo bimi na bango Eliane na ebité je ne sais pas waka fi moko ya trouble na ebité yo to peso kombonine yo momi lukelo na kombo to peso kombonine na ete so bato bazolanda nga boko lukela mwana kombo. Merci beaucoup Gédéon Dombasi. Je suis en ligne aussi sur Facebook. Na ebité to peso kombonine. Tu es le diable en personne ou quoi? Moli moni ekoti onini sirène kaka. Parce que oza conférencière monique était na bakesana mwa bezo yo ya momo et ça langa wa autant dans le kana ba conférence nanga na déjà film robo déjà pointé film robo déjà connu film déjà ayeba ni ton dans le kana ba conférence tout ce que je dirais ba to ba Rolanda yango. Attendez. Obimina mibala ba to ebele. Oza fimorobo, oza sans scrupule, audacieuse, donc yoro passe partout, fongo la mort passe partout. Fongo la mort passe partout. Vidéo wana oya bandaro light so bag wana eza vidéo, je ne pense pas que ça soit il y a 2 ans passé to ba une année passée. Non, je ne pense pas. Eza vidéo moro récemment et tout ça les récemment. C'est que pendant ces temps, oza ki na yebe nango. Excusez-moi, Wafi a soif, hein? Wafi pena dans yo penza ko o eloba ida olinga mi bali. Yo pena mi bali nde penze loba master nanga Aïda Gladys Capilas. Yo penza mi bali ndo lingaka. Mais viens jouer sur ça besoin mi bali. Vanda na yoka parce que ça qui toko moi pour ce moi l'état meilleur n'aime so meli vitamine, moi l'état meilleur au bois qui moi ce qui ni yango wana linga mibali nyonso tout salango na silence oyo même la biso na TV to mona lobby likamuso so Eliane lobby likamuso ele donc olingi ko kombono kitate le kwa mamboya momo tondo ba sous position te obite na ya na likambu na musu na télévision oye na likambu wana pour ka kombono ezaka au top kaka to tanga ka kombono to betaka lisolo na yo pire encore au côté ça na ba parents na yo. Non, maman, nous sommes mis est-ce qu'il y a parents, vrais parents, comme des bêtises. On vous a payé combien? C'est ridicule, franchement. En tout cas, bateau bazola nabiso, bandeko basio, bazola nabiso, bandeko mibalo, bazola nabiso, oh, bazana poto, bandeko mibali. Pourquoi bazola kichasa po bosangi saraba fi? Donc, bino, boana poto, kuna boana lola, vous placez. Olingi fi koto ina bongonyo soto kutani koto promettre libala bozo bebi sa mitema bana batu ti mwana bato ko mana niveau ya ko se ridiculiser les canaux télévision parce que ça lié pas seulement na ke nzoto nanga e baby nzoto nanga eza ya ko beba pona mobali yango abalaki na yenga kutu te me babwaki nga maladi pona mobali yango pona zuwa mobali yango babwaki nga maladi pona zuwa tele le soki mwana bato akufaki au promettre mwana batu na assurance abeteli copine na ye copine azo azoboa keli mwana batu maladi allez lelo oyo yo au parvenir ko boya mwana ngo pona Eliane fille à buzz en tout cas mbali mdo yo penza ko ngaka ye wana kaka. Attends, peut-être yo posa besoin ça la combo tel que na minute yo fi a combo et à Eliane. Si on a lingani na photo nanga etambola partout et ça ngara grand garçon.
Parce que na buzoba wana ofingisi nde na ba parents na yo. Na ba parents na yo. Toyebi ke ba parents africains baza ba parents moko ba se respectaka. Ba parents africains baza ba parents moko boye ba mi pesa la valeur. Mais au côté ba parents na buzoba ke le kana télévision makambo ezana no show makambo ezana ya minene au côté ba parents na ba bêtise finalement ezara nini biso na jeunesse o tolingi buzz tolingi actualité tolingi combo to komi na obligatoire komi ko se permettre de ça n'importe quoi car rapport na to lukara to zalara au top to zara na combo. Qu'est-ce qui nous prend? Notre génération comme gâchée. Tout ça sous par exemple à suivre to comme par exemple moko à rejeter. Par exemple moko à rejeter. Ngana yo ka soni pona ba parents na yo ben. Tant bazui initiative au leka na télévision falo pekisa bango. Ce n'est pas le bon moment to boite bobala na OK. Ce n'est pas le bon moment. Yo leka na télévision. Et puis maman non lo ba pe aisément il était très à l'aise go. Très à l'aise. Pendant la qui s'abiso attends vous voulez nous prouver quoi? Vous voulez nous prouver quoi? Bon ça course na motute. Osa course na motute Eliane. Osa course na motute. Voilà très cher abonné de l'exemple télévision ezaka mo oya moke na ngaki na partager on a bino to beta ma solo to solo la ka na ndenge zalara to meka un peu ko partager sur les kambango ozo sala pasi makasi. Na intervenir parce qu'il na monaki bande comme ça bazo condamner la fille Luna bazo condamner la fille Rebecca. Oui, ça lié pasi. Aleki na télévision parce qu'elle a choqué. Aleki na télévision parce qu'elle a choqué comment on a que garçon a za mobile na yes bien que ba parents na ba quitté, bien que baba la qui était, bien que mais son petit copain. Autant moyen qui bazo qui temps ya ko sala au moins na mobile ba sala bazo qui temps ya ko zala ensemble. Et du coup mobile yango akende ko boya pour na une fille moko aza mal réputée. Ah bon le quoi ligné pour na fille aza mal réputée, c'est que pas linga za mal réputée, c'est que bisonio surtout aux ala mal réputé. J'espère que vous comprenez ce que ça fait. Akeli nga fille aza na une réputation té. Fille aza na sous na valeur té. Fille yo afingisi na ba tu fille o na minute so ba nyo surtout bazaka pointer sur ye. Fille yo boyna boy ya kemi ko tena bozo bana boyinga pour na fille ngo OK. Vous savez moi ce soir aza na zoua boyebi capacité à moi si so kaza na zoua. De quoi est-ce que la femme est capable de faire? Ce qui joue Mathieu Makasi, vous connaissez très bien la femme. Elle n'avait qu'à faire ça parce que ami koti na poto OK pour que ça nga passi OK linga fini so ezaki na ngata fille mususu je ne pense pas qu'elle nga na télévision matali Eliane wapi o ngai nazana L2 na ifasik yazana G3 mwana wana oyo auto sambisa pasteur Moïse Mbie mwana na asala ki bidon ya boyinga pona mwana wana OK c'est que to lekaka na télévision kasi to lekela ngoka na télévision ebe bakake yinda kaka a s'exposer parce que balado azanango c'est parce qu'alingaka ben moko boye bon bozo mona place souci na eza c'est le positionné za ko beba nzoto neza ko beba parce qu'alingaka ben moko boye Benjamin moko boye et Benjamin amoni ro futa e yango wana attendez motema eza kopalite motema eza mosuni et yo kaka pasi tango yo kaka pasi et affectera nzoto mobimba soki komi affecté et pesaka maladie. Mignon Kaloulou, big up à toi Mignon Kaloulou, mon ami, les Mignon Make-up. Mignon Kaloulou, là je parle de mon ami Mignon Kaloulou, je profite pour nako pesaye un grand merci parce qu'Azo Landanga depuis Facebook Mignon Kaloulou, ba finyon surtout bolingaka make-up ou bolingaka penza. Jour à Libala na yo obima kitoko na ba shooting no bima kitoko na cérémonie obima kitoko en tout cas contactez Mignon Makeup beaucoup sur Instagram sur Facebook vous tapez Mignon Makeup vous contactez en tout cas à ça la maquillage kitoko à ça la make-up kitoko en tout cas bolanda e kuna pour que bo s'abonner belé pour que bo solliciter et belé et ko sala kitoko makasi Mignon Makeup voilà vous voyez donc ils ont ça la passe makasi le lo internet c'est comme
lié moko boyo mutoye à lobby li kamne mutoye à lobby li kamne mutoye ça li kamne to komio mais na ba n'importe quoi ba tu ba bae o mabe Eliane ba bae o makasi. Donc pour clôturer na repé sa bande ko na biso basi conseil. En tout cas, naka oyo comme Luna, c'est vrai, elle n'était pas censée y la télévision, pas qu'il bête la tolo mobile, moro boy oyo, a bala qui n'a écouté tout mobile, moro oyo, a fiancé qui écoute tout. Mais moi, je peux la comprendre na côté moussou ces anini, ezake, a talinzoto nae, lelo o ceux qui na baby nzoto, ezapo na linga qui ben moro boy. Ben en oka ndem ta sali boyango, à réfléchir des fois, à passer directement à la télévision pour que à dénoncer na likambo oyo sali passer. J'espère que baza basi ba comprendre pe baza mibali ba robotara pe bana bo comprendre choc ya moi na moi siwana. Mais prochainement Luna Rebecca so les kambo komelio je préférerais que o gérer yango na yo moko o lekela yango na télévision te mobali o abali yo te okoki o linga to c'est parce que ezala ki abala ki yo en tout cas na ebité na minute so ki Eliane alingaka zala su ndenge nini na yebe nango qui se croit beau, les plus beaux du monde. Akendozo qui samona batu mutema bongo. Nabandeko basi bozwa mayele. Bozwa mayele. Makambo eza ko se passer na internet. Total a raté poto seka, total a raté poto zo actualité, total a raté to moni esili to lekite to tiraka ba leçon. Leçon ni tozo tirer. Bandeko baso bazolanda na Kinshasa, bo comprendre mibali ya poto ango. Pour comprendre mibale en poto. OK, na un système tindika chakal pour on ne sait jamais. Ozi moté mano mo mopé sur que tam na poto ngokuna abala nae, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bozala maye les makasi na ba garçon c'est vrai exception sans raté. Mais malgré exception, vigilance paix ezala toujours permanente. Vous comprenez? Bozala toujours vigilante. Vigilance ezala toujours wana. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Batumsu bozo sala ba confiance wana mobile nanga or que kuna azape na vie na ye. Aroya awabu a abusé na yo et après on l'éclipse na télévision pour l'obé. Pourtant osa qui s'agiter. Et pourtant osa qui s'agiter. Voilà donc concernant opé sa bandeko nanga basi bo zala sage makas na bandeko na biso pe ya poto ya mibali o bozo sala bandeko basi na Kinshasa ama bien en tout cas bo doser mukie. Bo doser mukie na point wana eza bien te bo doser vraiment. Bo nyoko la bandeko na biso basi na Kinshasa ezo sala bien te moi si ozo ka pasi na mobali ya choqué azana capacité à relobela yo mabe e kangi yo pe. E kangi yo. Parce que libondela moi si nzamba yo kakango. Nzamba yo kakango. Nzamba yo kango parce que po yeso ya na mokili aleki nzamba leki sakie na nzela ya mwasi po mona ke valeur à mwasi ezara makasi devant nzambe parce que po biso to za la boye c'est parce que maman moko bo akumbaka zeminanga maman moko bo ya botaka ngai. Faut respecter la femme. Toza na moi de la femme. Faut respecter la femme. Faut respecter la femme. Voilà, on a commis na souka ya face à la caméra na ngai lelo. Je dis un grand merci na bande konyo surtout au balandi biso. Ba o ba sepeli l'émission oyo et bo hésiter te commettre un pouce bleu. Ba o pe ba sepeli na yango te, mon numéro est là. C'est le plus de 43 82 69 44 876. Appelez-moi sur appel normal, appelez-moi sur WhatsApp. Faites-moi des messages, faites-moi des remarques, cela me fera vraiment du bien. Au lieu de m'insulter aux commentaires, parce que je ne m'insulte dans les commentaires. Heureusement que tu es déjà, tu supportes déjà, et on a pu faire force, d'insulte, on a ça qui était atali. Soit atali, c'est parce qu'atali, on a fingi. Donc voilà, continuez toujours de vous abonner massivement sur Exemple Télévision. Parce que Exemple Télévision, des Ezama Kambu, tu as 0, tu as 18 000, tu as 20 000. En tout cas,
challenge eza tokoma na 20 000 abonnés mois de mars aussi la tokoma na 20 000 abonnés ba maman et bonne fête à vous, bonne fête à vous, bonne fête à vous. En tout cas, bon s'abonner massivement. Nebi que ba maman bazo landanga yi, ba fille ya bien bazo landanga, ba femme ya bien ya monde bazo landanga. En tout cas, bon s'abonner massivement, bon partager émission oyo, bon partager kaba émission ya exemple télévision pour que ba tout ba s'abonner belé, bo benga bande ko na bino basi bo ba ke bande ko basi e o eza mwana biso alors cadeau to ko pesa na exemple télévision ça ka to s'abonner et belé, to s'abonner belé to comme na 20 000 abonnés et que ça la biso qui toko makasi. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Yannick Chamba Godson, les sponsors officiels de l'exemple télévision parce que bon on a rapenza na nini na cash na biso to monto romara. Yannick Chamba Godson sponsor officiel. Les Mamamidi Jogo Gilles Monamput ya Igete Kamanzi Malik Arafat ba sponsor na biso bango wana en tout cas ba rosala ki bémission au exemple télévision ezala toujours kitoko caméra ezala ya bien LED ezala ya bien maramunyo surtout ezala kitoko ba transport ba nyon surtout ya biso eza assuré pour na ba sponsor wana ezo sala biso bien maka. Je dis un grand merci aussi à celui qu'on appelle Barési Baza, messieurs les journalistes qui ne cessent de me faire confiance en tout cas. Yazara sera telle émission à Royebiso que mon frère Yarana Noumwana Yaka Koto Toke Nangobo Itara messieurs les journalistes. Monsieur les journalistes, un garçon de Gourdi, n'a pas à monsieur les journalistes. Moi, je suis monsieur les journalistes. Merci beaucoup à toi, Barési Baza, pour la confiance. Merci beaucoup aussi à tous les abonnés de l'exemple télévision pour la confiance parce que Bino Pebo Yambang un exemple télévision. Sans Bino, n'a qui n'a zalana exemple télévision. En tout cas, appel Nabino Baremark Nabino et Salarangaï bien maka. Si je pense à ma maman chérie, maman Guinama Pauline Nakati à Luanda, à ma tante chérie, Maman Vicky Motema ya papa Willy, maman na Wilvin na kati ya Luanda, en tout cas na Pesibino Bambote Belé, mon papa Paul Matondo na kati ya Luanda, ma petite sœur d'amour Merdi Maraville ya Matondo na kati ya Luanda, la Deli Matondo, Dieu merci Matondo, Efraji, Cédric, Mami Diasonama, Charlène Gracia Nakata Luanda, en tout cas ma soeur famille nanga Mombana Luanda na pesino Bambote Belé, ma grande soeur d'amour ma gloire Matondo na pesino Bambote Belé, famille nanga Mobima Tony Verdingoloba, je vous salue. C'était bien moi, grâce le zoo, le garçon dégourdi, jeune sans microbes et jamais infecté, garçon bio et bourré des talents. À toutes les personnes qui m'ont suivi sur Facebook, je vous salue. Là je pense à celui qu'on appelle Peter Rams Rabi Mokonko depuis les États-Unis. Je pense aussi à celui qu'on appelle Marco Ngale l'américain, Marco Ngale le designer. En tout cas, big up à toi. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Merci beaucoup en tout cas. Bon, partagez l'émission et que ça la bien. Quant à moi, je vous dis bye bye et je vous retrouve à la prochaine. Merci à mon caméraman. Bye. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, Barési Baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans l'exemple de télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, ils ont bêtise parce que biso kuna bêtise exacte. Beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo muto boya bêtise, yo muto boya anti-valeur, yo muto boya rabimbindo, yo muto boya rabatitre à l'okuta, yo muto boya bêtise. Alors place à malonga s'abonner, c'est un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya ndeko tata moi si. Yo mto rotala nga yo linga Barési Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelibino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole lui aux portes. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro y a chiffre T, zéro y a lettre. La surprise, y a kafou, y a kafou, y a kafou. Barési Baza, to moni confiance au PC na exemple de télévision. Y a on to yelbino Zéro Bêtise de télévision.
tout le monde on a zéro bêtise de télévision. Alors tout ça on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako ba s'abonner. So au côté na YouTube bêtise zéro bêtise TV. Au moins ebima la place moi na rouge s'abonner au cliquer là wana. Au moins na notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana. Pas au fini au notifier et rosa la bien zéro bêtise TV. Ba maman Ba maman zéro bêtise de télévision moi na bino. Ba maman penaka na moi na bino. Alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na zéro bêtise de TV. Zéro bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à zéro bêtise de télévision veut dire que abonnez-vous massivement à zéro bêtise de TV. Ba maman ba maman moi na bino yo ba resi baza. Confiance sur un exemple de télévision, on peut s'en zéro bêtise de TV. Bonsoir théâtre ya kafou ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana borota la en famille. Émission papa maman bana borota la en famille. Zéro bêtise de TV. ZB télévision zéro bêtise de TV. Ah chaîne à malamu ezanga bêtise. Buzo bakune zate. So buzo bezali na ebité quoi. Et où ta wa ponga mo ba resi baza monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie musala ou mouto fan na ban ya classe toi na bongo pe kabosh pe bongo eza zéro bêtise de TV to yelbino. Abonnez-vous massivement abusement même beau abuser to ya abonnement na zéro bêtise de télévision yo mouto za un exemple de télévision ya kanoka mbango na zéro bêtise de TV pour rater zéro bêtise de TV. Exemple de TV, zéro bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand on peut faire un salle, on a besoin de théâtre, musique, gag, besoin film, il y a solo, il y a bêtises, minutieux, il y a bêtises, télé-réalité, et puis on a bombé le mot, on a bim, c'est la 2020 rubrique nanga. Ba maman, rubrique nanga. Ba maman, on peut n'abolir quoi. On peut n'abolir quoi. Ba resi baza. Exemple TV boti zéro bêtise télévision. Alors s'abonner au côté na YouTube bêtise zéro bêtise de TV au mona place par en rouge s'abonner au cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au fini on a notification nyonso bémission nyonso ba nokota ba gago ba théâtre tout e ba nokota kuna pour que bozala brancher nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi au botani combo zéro bêtise de TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir, Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Ezawana pour nous aider, pour nous ressonger. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas à 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur une défi Nzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabola ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que exemple la télévision les appellent exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est Taza, pendant touché dans les camarades, Bibarezi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro la biso d'affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi, Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a
motema donc nde toza touché accompagné de Yannick Chamba wa abi que Barezi bazana contribuer na vision na eux pour que to aider ba orphelin donc mututo kota la biso dans besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision merci fondation Yabino Yangwana merci beaucoup. Beauté oisa Brand Cosmetic UK oisa produit en toto elonga kabatash so pilingi kozana tema ko ya bien ya propre oisa produit na ya kosala oyo eza pona maboko polonga la batash ya makolope ba genou et ba coude oisa oil elkendaka na produit en toto donc so koza intéressé au continue de biso message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 perruques boy. Faut vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.